Jamaïque ekutami na Kintambo. Kintambo eza na bakartier lokola quartier Lisala, quartier Itimbiri, quartier Kilimani, quartier Wenze, quartier Tinkela, quartier Salongo, quartier Lubudi, Luka, na quartier Nganda. Totamboli na balabala lokola la source. Après la source, Tokei, frère Mboyo. Après frère Mboyo, Tokei, Caneton, Moinon, Hirondelle, et Périvier. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Exa Production TV. Bonne année, na babone na biso nyonso. Bonne année na yo mutuna no s'abonner te me olanda kabiso. Bokoto. Kabali solo pesa sango na moninga 3 Exa Production TV. Hello na Jamaïque. Bana Jamaïque, manifestez-vous dans les commentaires. Tobandi émission na biso awa na balabala la source yango yo botika kala d'emblée tomoni terrain na bino ya Jamaïque. Terrain beta balle na terrain, na terrain ya Jamaïque yango yo kabali solo wana touti kotika avenue chrétienne tozi la source on a terrain kaka na cadre ya kolakisa bino Jamaïque bino avenue la source wana terrain à Lingwa, terrain à Jamaïque, terrain à Lingwa, beta bal awa, yekola bal, terrain à la kaka, terrain est spoliété, ban à Jamaïque, manifestez-vous dans les commentaires. 3 Exa Production TV, Lelo. Veuillez visiter Bino.
Avenue La Source, Botika Kala. Vous voyez, biso sundenge et commenté La Source ya moyo. Bana quartier Nganda. Bana quartier Nganda, manifestez-vous, Boya Mabondo. 3 exemples production TV. Bosani Minoté. Hello, toye ko rendre bino visite. Quartier Nganda yango. Quartier Nganda Botika Kala, boye biso ndenge komate. Aho to na centre Nganda te, to na quartier Nganda. Manifestez-vous dans les commentaires. Bokoto, bokoto. Topesi mbote na papa na biso Freddy Kalidja depuis Allemagne. Mbote na papa Gervais Luboya. Awa tokoti na balabala Mboyo. Avenue Mboyo ya Ngoyo. Mboyo Botika Kala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te. Mboyo ya Ngoyo. Quartier Nganda. Bana Jamaïque, bokoto, bokoto. Mboyo ezomema biso vers avenue Chrétienne. À un certain moment, tu vas l'obliger à kotika Mboyo otozonga na balabala ya kati. Bana balabala frère Mboyo. Balabala frère Mboyo ya Ngoyo. Kabali solo, partagez lien. Pesa sango na moninga. 3 exemples production TV. Aye ko visiter biso lelo na Jamaïque. Okenda libanda ya mboka kala. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oye biso sundenge epa na bino ekomate. Benga biso. Komela biso tokokende yo pe vomona epa na bino. Avenue frère Mboyo ya Ngoyo. Mbote, bonjour. À papa Paul Mafuta depuis Hollande. Mbote na papa Anabiso Seba Bandona depuis Danemark. Ce qui ok tout droit. Obimi avenue chrétienne yangona. Tozongi. Tola Sabino.
babalabala ya kati awa na Jamaïque. Mbote bonjour na papa papa Sano bakala dia kuba ko ekipie na biso ya mokolo na mokolo. Moto totambolaka na ye mpona kolakisa bino ville ya Kinshasa na bino botika kala. Kabali solo. Mbote bonjour na maman Kuku Kozaya na maman Madongashi depuis France na mboka ya Macron. Mbote bonjour na papa Guy Mayala na maman Marie-Louise depuis Paris. Emile Moini depuis Manchester. Topesio Mbote. Joachim Elenge depuis États-Unis. Topesio Mbote. Patrick Bokolomba Mpela. Mpela ya ba Patrick depuis mboka ya Macron. Topesio Mbote. Mbote na mama Jolie Ngumbu depuis mboka ya Macron, depuis Paris. Et l'autre yeko visiter Jamaïque. Alors na balabala frère Mboyo. Soki ok tout droit, ok na entrée principale ya Jamaïque, c'est-à-dire avenue bon pété. Avenue bon pété. Et koko manano konate. Bana Jamaïque, manifestez-vous. Bokoto. Les lots yeko visiter bino. Awa toujours continuer na avenue de source. Source yango boye besusu ndenge ekomate. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge epa na bino ekomate, balabala na bino ekomate. Lenga biso komela biso tokokende ko visiter pe epa na bino. La source ezo continuer. Source ezo continuer. Tikuna ezo avancer. Voilà, c'est bien nos sources, mais tokozonga la direction mosusu wana. Oyo ekomana biso na avenue Orlandi. Kabali solo
bana Jamaïque na bino yango oyo. Source yango wana ezobouche te awa pe esuki bokoto. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Kinshasa yango yo, Jamaïque yango yo. Bana Jamaïque. Bosenga ki to visiter quartier na bino lelo. Chose promise, chose faite. Lelo tozongi susu Jamaïque. Awa tokoti balabala Caneton yango yo. Caneton botika kala oyebi lisusu ndenge ekoma te. Caneton esukeli wana ezoni na Caneton bokoto déjà liboso ya complexe scolaire éveil yango oyo. Bana Caneton, manifestez-vous dans les commentaires. Partagez le lien, pesa sango na moninga. 3 Exact Production TV lelo na mboka na biso. Mbote bonjour na papa Agostino Luvangadio na mama Cathy Luvangadio depuis Paris. Ofanda na Caneton, ofutela na Caneton yango yo. Tozongi lisusu frère Mboyo emema biso balabala oyo elandi Caneton. Bana Jamaïque, manifestez-vous. Bokoto. Mbote bonjour, peu meilleur vœu. Na papa Ricky Basique Japana. La maman Angèle Dondo awa Tukoti avenue mon nom yango ya. Avenue Moinon botika kala. Tobandaki na la source tokei faire Mboyo tokoti Caneton tokomi na Moinon. Avenue Moinon yango oyo olandaka biso osepelaka na mosala tosalaka. On a besoin de soutenir yango
benga biso komela biso soutien na yo ekozala bienvenue. Avenue Moineau yango oyo wana topesi mbote meilleur vœu pe bonne année na ndeko na biso Peggy Ikoko mwana Jamaïque ya Tongo. Lelo toye kovisite quartier na yo topesi mbote pe na Tantine Masamba coéquipière na biso toujours avancé avenue Moineau. Ovanda na avenue Moineau, ofutela na avenue Moineau, okola na avenue Moineau yango ya. Avenue Moineau yango oyo comme baveni mosusu yango mpe ezo débouché te. Tozwi direction oyo emema biso na Eperivier. Bana Jamaïque boya mobondo Jamaïque na bino otika kala Jamaïque yango oyo kaka lisolo partager lien pesa sango na moninga. Bana Jamaïque boza wapi? Jamaïque botika kala Jamaïque yango oyo église les messagers extension Jamaïque yango oyo na droite na biso awa toza na avenue Hirondelle. Avenue Hirondelle yango oyo Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que bana Hirondelle bokoto Hirondelle yango oyo oyebi susu ndenge Hirondelle ekoma te. Tobandaki na avenue La Source bomoni terrain à Lingwa, bomoni avenue Frère Mboyo
Bomoni pe avenue Caneton. Bomoni Moineau. Awa tokomi na Hirondelle. Tozobima balabala Bompete. Bompete yango oyo ozongi na gauche na biso, ozongi entrée principale, ozongi se ya pont tokei nano akare ya kovisite Jamaïque. Bana Jamaïque boya mobondo. Jamaïque botika kala. Tomoni avenue Bompete. Bompete yango oyo béton na béton. Bompete yango oyo béton na béton. La fois passée tozalaki na ngambo ya riverain. Tokotaki na balabala Bompete na gauche na biso. Yango lelo toye Bompete yango oyo bokoto bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tozotika Bompete. Tozui avenue Bassin Vert. Balabala Bassin Vert ya Ngoyo. Ovanda na Bassin Vert, okola na Bassin Vert, ofutela na Bassin Vert ya Ngoyo. Wana toti kotika Bompete. Tokozongela yango parce que yango nde avenue principale oyo ekobimisa biso Jamaïque. Awa toza kaka na cadre ya visite ya Jamaïque. Avenue Bassin Vert, quartier Nganda, Jamaïque yango oyo. Awa na commune ya Kintambo, bana Kintambo boya mobondo. 3 Hectares Production TV tobosani bino te. Tomoni Bassin Vert esuki liboso kuna. Yango tozozwa déviation, tozwa Hirondelle. Hirondelle nde ezo continuer. Bokota. Merci na chef d'état-major, le capitaine de l'équipe, Papa Freddy Kalidia. Depuis Allemagne, merci na Papa Gervais Luboya depuis Royaume-Uni. Papa Paul Mafuta depuis Hollande. 3 Hectares Production TV. Balabala na balabala. Tovandaka na balabala te.
awa toza na balabala hirondelle botika kala tozongeli yango lisusu ara ya kolakisa bino Jamaïque bokota constant tosali kote oyo ezaki balabala ezosuka se kosuka. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Kabali solo, partager lien. Pesa sango na moninga. Papa Guy Mayala. Depuis Paris. Na maman Marie-Louise. Merci na bino pour notre soutien. Patrick Bokolomba mpela ya ba Patrick. Jamaïque ya moyo. Balabala hirondelle. Yango yo collège frère hop yango yo tozokoba Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dévoté mon massé évêque moko na lobi tozonga na liloba Mbote, bonjour. Père, meilleur vœu à papa. Nabiso, Gaï Kalamabi, à Boma Soda. Il y a maman Bijou Mabuta, depuis Irlande. Mbote, bonjour. On a papa Agostino Lovangadio. La maman Cathy, depuis Paris. Wana Totiki, avenue Hirondelle. Tokomi na Eperivier. Eperivier yango. Zongi na droite na biso. ACK. Yango wana. Zongi bon pété à cadre ya Sabino Jamaïque avenue Eperivier yango yo bana Eperivier boza wapi? Manifestez-vous dans les commentaires. Eperivier, yango bokoto. Eperivier botika kala. Tokozongela yango. Tobimina no bon pété. Faut avancer à bon pété.
Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Bon pété, béton à béton. Kobanda entrée. Si Nandenge ezo évolué. Bon pété, yango béton à béton. Abali solo. C'est ça, sango. Na moninga. La fois passée, tant que tozalaki awa, bon pété, ezalaki chantier. Un constat, to visite ya mokolo lelo. Monique misala esili. Olanda kabiso osepelaka musala to salela kabino. On a besoin de soutenir biso, benga biso, komela biso. Numéro na biso yango wana eza affiché. Soutien na yo ekozala bienvenue bana Jamaïque. Jamaïque yango yo. Jamaïque botika kala. Bon pété. Yango yo. Bon pété botika. Yebe isusu ndenge bon pété ekomate. Bon pété yango ezo avancé tokozonga na bon pété. Kena ntoza eperivier. Ndenge ya likolo. Kozongisa biso direction oyo. A bon pété. Tozongi lisusu eperifié. Tobimelaki awa. Tozongaki po tozo bon pété. Tozo continuer sikoyo na eperifié lisusu. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme pe ba vie à kuta dire. Kasi ata mokolo moko te
Tozo avancé na vlog na biso à mokolo lelo oyo toye ko visiter Jamaïque. Bana Jamaïque boza wapi? Bana Jamaïque, manifestez-vous dans les commentaires. Jamaïque na bino yango tozo avancer na balabala et périvier. Na bandeko na biso bazwi biso na katikati tolobi totamboli na balabala lokola la source. Après la source, Tokei, frère Mboyo. Après frère Mboyo, Tokei, Caneton, Moinon, Hirondelle, et Périvier. Ovanda na Jamaïque, okola na Jamaïque, ope omoni epa na bino te, komela biso, benga biso, tokozonga, tolakisa ope epa na bino bana centre Nganda, bana quartier Nganda. Manifestez-vous dans les commentaires. Quartier Nganda yango yo Jamaïque ekutami na Kintambo eza na ba quartier lokola quartier Lisala, quartier Itimbiri, quartier Kilimani, quartier Benze, quartier Tinkela, quartier Salongo, quartier Lubudi, Luka, un quartier Nganda. Bokoto. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Trois Exa Production TV, terrain à terrain. 3 Exa Production TV, image réelle. La ville à Kinshasa. Awa, de combien avenue Roi Télé et Angoya. Roi Télé, évitez ceux qui essaient de boucher. Roi Télé et Angoya. Vous avez une Roi Télé, complexe scolaire Adassa et Angoya. À droite, na biso, autant Adassa et Angoya. Bana Roi Télé Angoya. Roi Télé Botika Kala. Soko banko ye tozongela nzakomba ye
tous à la parole. Retournons tous à la parole. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Moni misala abandonné Kotoyo. Awa toana balabala bon pété. On est déjà caniveau construit. Misala et Suki. Et Suki, le béton et Suki n'a raté l'été. Et comme il n'a raté l'été, kaka ndenge tolobaka TV radio te kaka na système ya santutoma ndenge ya bukamuna buka kokula. Bon pété yango yo awa tozozonga na bon pété tina entrée. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo te Bon pété yango yo makadam ebandi awa goudron ebandi awa tozozonga nango vers entrée. On est une partie bétonnée, une partie goudronnée. Merci na bana Jamaïque nyonso. Merci na abonné na biso mokili mobemba pona intérêt bo akordaka na ba émission na biso. Awa tozana bon pété. Ok na droite na biso aujourd'hui avenue Conseil. Lelo toke Conseil te. Ok na ngambo ya Conseil te. Avenue Baoba pe ya mwana avenue Baoba komi na ngambo ya Baoba te awa komi kobima na bon pété si l'entrée Kabali solo partager lien pesa sango na moninga 3 exemples production TV lelo à visiter
quartier na biso bana Jamaïque oya mobondo Jamaïque yango oyo Jamaïque botika kala sepeli na émission à lelo et ça merci na communauté 3 Exemples Production TV Mazomba. Merci na bango parce que bango nde à partir ya soutien na bango yo permettre biso toyeba kotambola mpona kolakisa bino Kinshasa na bino Kinshasa botika kala yo mpe olingi osoutenir mosala tozosala benga biso komela biso soutien na yo ekozala bienvenu. Bana Jamaïque balabala bompete ya ngoyo avenue Christ Roi ya ngoyo avenue Christ Roi ya ngwana yosukarama ya makelele soki botali na première partie oyo tosalelaki bino quartier Jamaïque bomonaki tozalaki na ngambo ya droite na biso ya bompete lelo toza na ngambo ya gauche awa croisement et périvier bompete droite à biso avenue Sapin yango avenue Sapin croisement Sapin bompete avenue bétonné un peu carniveau construit trottoir aménagé ici comme sous bordure construit awa na Jamaïque bana Jamaïque oza wapi mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atikali avenue Riverain yango à droite na biso croisement Riverain na bompete Riverain bompete tozokoba bana Jamaïque
Manifestez-vous dans les commentaires. Jamaïque, Yangoyo. Croisement, bon pété, avocatier. Avocatier, na droite na biso, bon pété, avocatier, Yangoyo. Obana na avocatier, okola na avocatier, avocatier ya mwana. Ozui gauche na biso. Ozongi frère Mboyo. Ordonné avenue chrétienne. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Merci na abonné na biso, merci na yo motuna au s'abonner, merci na intérêt particulier au accordaka na ba vlog na biso. 3 Exact Production TV lelo tozalaki awa na Jamaïque. Jamaïque, quartier Nganda. Bana Kintambo. Kintambo na bino yango yo, Kintambo botika kala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te. Lelo toye kofaire revivre bino ba nostalgie ya Jamaïque. Bomona lisusu ba balabala na bino botika kala. Kenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge ekoma te Jamaïque yango yo balabala bompete. Entrée principale ya Jamaïque yango yo. Merci na ndenge bolandaki biso, na ndenge pe bozolanda biso. 3 Exact Production TV, balabala na balabala. Tovandaka na balabala te. Merci na yo mutu osabona, yo mutu olandaka biso. Émission na biso ya mokolo ya lelo, centre bomoi Jipwasika yango yo. Centre bomoi Bwasika yango wana awa na bompete ozobima nango avenue chrétienne. Émission na biso esuki numéro na biso yango wana eza affiché mpona ba suggestion, mpona ba proposition. Soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima na émission mosusu. Perfectionné makambo toboya kilobi
perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorise yaya masula kobangolaka motema ye